bon meka moi ko changer bon meka vraiment ko changer na lingi bino bo perdre ba bana bino te po biso no so toza ba célibataire po lelo so mobali moko ayelinga aza na alliance na yabika aza na mwasi na ndako soki asazwe linga yanga mwa ndako asi abongise linga nyoso nga pe na nango besoin est-ce que oza sûr vraiment mobali wana ozonga so na ndako na oza sûr penda na maboko ya maboko na yo kozwa su mobali wana mais atikali yangati po modèle onga na ko entretenir ye bobenga biso ba swahili basi akisi tandis que na sali kisi te makamba ngona okaki ngo lobi na 23h lokola o wana zaki na ndako moya ko landela ngo o wana ngona ni mobali na tala niveau ozomona aux 8 ans ya kolanda o nyos to eza ya quartier olo landela vie na yo na kati ya ndako na yo ya ndako kutu yo okiparatin okomaka mingi balabala papa bimaka o contrôla kata ko tala elatele ya papa na yo ya mobali na yo te okomaka keno papa lobi nini mbongo ya biso kolia lelo tikite mapamela la ola meka moko lobela moi mukie na bandeko na bino basi ya ndako en tout cas vraiment tala nde na zaboy papa zo se plaindre abike na mutu na koti basili donc na soni oui papa koti basili na soni Myriam na bisinga bi papa sili ngozo betaka liso to seka to na mutu ezali abina tia mutu talanga lo bisiko kurezate na pesa ta tosha téléphone Myriam na bisio na soni non nazo ebate ba mama biso bolingi nini basi mingi ya mabala lelo atana esui ya kopangusela mai ezalaka te liputa kaka liputa kaka esui ezate epanguseli kutu mai ya ye na tata na tango service ezalaka te azwaka kaka tali puta na ye ata nini tu apangusi papa pa koyeba te soki basalelaki yango service nini na ntongo kuna azoki koakompagne moninga alati papa komo pesa sola butu nga nalobaka lelo ata na mati avion 100 fois na kiti nakoki jamais kokota na kati ya bacomportement wana jamais ozo comprendre poto eza poto botikela mindele na loi na bango o bango ba implique na mboka na bango loi na bango na baposo na bango na bana na bango basala o bango basi bapona mais biso ba africain jamais toko kokota na kati ya culture ya mindele que non po mobali nanga lobaki nanga boye na simbi téléphone na zwele mbila po salene po mbila sala ye nini ngamba nanga ta tufini nga Myriam oyo kutanga liso evimbi otuninga nini oyebi so ekonda nolobe konda Bienvenue dans Cool Media Télévision. Bambote nanga na batu nyo surtout ba sepela na musala na biso bato ba soutenir biso vraiment na ba prière. Et là je vois pasteur Raoul Boukom, je te dis merci papa pour na ba prière na yo. Merci à c'est lui que j'appelle le héros dans l'ombre, l'ombre du bonheur. Le king Mbote na yo. Mbote na patronne la patronne Françoise Vita. Je te salue maman, merci pour tes appels. Merci à toi lui, le privé de quelqu'un. Je te salue aussi. Aujourd'hui, je vais faire une analyse sur le femme mariée. Basia Mabala. Tout le monde a bon attitude, mon boy dérangera tout. Naza à mon côté, naza na pams. Na bien pams, na bien vraiment pas mélaté. Moi c'est à Pembea, ya mbinga de donner là de jaye. Maman de longues jambes femme balobi. Ouvre-moi. Donc quitter. Bonjour madame là. Bonjour Myriam Nkolo. Oui, bonjour. D'accord. La CP vraiment. En tout cas, vraiment, bonjour à tout le monde. Na CP vraiment le loko ya ko participer na bino na émission ya lelo. Naza makambo ebele mais loko la petite sœur nanga propre. Abenga kinga pona tolobela sur ba mama ya biso ya mabala na ba négligence lelo ba kota na mabala na bango. En tout cas vraiment na permettre ki ko pesa eton ya koya na kati nesiko. OK, merci beaucoup. Sans plus tarder na bana maman la question là moi apprécié parce que na bi ya lobaka. Donc osala oza diomo boito betara neti Samuel Eto accompagné de vraiment. Donc hermo to ke na ndenga Barça, to tie moi Lionel Messi pembe na soirée, je comprends. Absence à Neymar na minto e mona na te. Maman baza papa baza ko se plaindre trop.
tomba avant to bala na nde tozala non libanda moi ça zara kitoko mais si moi ça comme na ndeko libala zara négligence zara dire quoi. Bon, par rapport na ngai o nga na sala analyse par rapport ya oyo mingi ngai pe na mona ba mibali na bango ba se plaindra pa na nga eza vraiment mawa na basi ya mabala ya lelo. Comment on a été que non, maman, vous avez qui ensemble, na papa libanda, ernios au parfum, ernios tout beauté, ernios tout dans swag, mais lelo que la rangai vraiment, maman babali yo au côté nanda kupona yo, au monique non. Donc, nous sommes déjà sili. Fini donc mission na yo na se amo sili. Or que ça défaut. Ils ont vraiment défaut pour na ba maman na biso ba bengi bino ba femme mariée na kati na bandako. Ils ont vraiment défaut. Ya ko se plaindre ba papa bazole la mingi libanda que tokoma ko préférer koko tandako 23h pour son aké kuna makelele bana. Makelele moi si. Non, na kuna habité ce qui na rolo bandeni Myriam. Na habité eza vraiment mawa na ba maman na biso mingi ya mabala lelo bo négliger mibali na bino na ebaraté ce qui aussi oboti obali donc pona yo mariage déjà nyos tout yango wana or que eza erreur grave yango moni lelo ba papa ba komi ko préférer ko zwela bino o bazo benga bango lelo ba ujana ba ujana ba gagner loterie par rapport que atali mobali po asalela mwasi na ye il faut vraiment akutane na ba critère nyonso oyo mwasi azana ngo. Tout d'abord un propre non ya yo moko ya nzoto e kontaka na vie ya mobali d'aider ta façon de parler et kontaka solo surtout na point wana vraiment ba maman na biso ya ndako bazoyi baso eloko wana te Myriam ba maman ba komika que lelo soki abali po na ye mobala komi loko ambanda na ye mobala komi loko la dans na kokolo ba des frontières o e komi na guerre bazoka na lisusu te maman po servir ata mobali na mai comme le roi mai na kopo et comme tout un problème et comme soki moi musala zali moi musala soki moi na liboso sa kokisa ki moi 10 ans yenda komi première femme ya papa. Or que ils ont vraiment défaut. Ba maman il faut bosser l'effort ya kozongi ça vraiment libala na bino ya bosembo na ndenge bobanda ki ebandeli. Parce que pour bo mekape kozongi ça ba papa vraiment na kati ya mitema na bino na kati ya bandako. Mais tala lelo bozo perdre. OK, merci beaucoup Pamela. Bino mo boyo ka elobelia ma weja mon elobelia ngo. Vraiment. Et là mon sousou et ça ba défaut ba papa ba lobby. A lobby moi si libala ato pesi mbongo akanga suki dépense basi bani contre ba maman na biso bazana bakata na bani contre tenir banzoto na bango te mosa libala ko lamkana tongo asukoli na onte mede à traverser mosa libala la mukina tongo a sauter mobali ne la mbeka zo sauter mobali lo kwa singa si koti et ça ba défaut grave au ba para baza ko se papa baza ko se plaindre pour na ba comportement ya basi na bango ndako conseil ko pesa ba maman ba sotara mbele na bango na ndako nan ba sho bazara libana na bando benga yo choué chérie bébé mais comment papa a dit merci. Donc mobile nanga isute ya papa ba dit merci mobile azobima olosinga mobile mbongo ya wenzi sote mbongo mapa na ndako mais oze na balabala da mobile abime banzo mata papa na dit merci siko ke otiki biso kabo consigne ko pesa ba maman ba se comportera vraiment bon ngai Myriam Kulu na kokolo bakeno conseil ya kopesa bango ezebele mais tozotala pe temps na biso par rapport ya makambo na biso mosusu toza nango besoin oyo toye nango lelo mpona koédike masse na bamama na biso babengi bino bafemme mariée bomeka moi kochanger bomeka vraiment kochanger nalingi bino bo perdre bamabala na bino te po biso nyonso toza bacélibataire po lelo so mobali moko ayelinga aza na alliance na ye abiki aza na mwasi na ndako soki asazwelinga yanga mwa ndako asi abongiselinga nyonso nga mpe na nango besoin est-ce que oza sûr vraiment mobali wana ozonga so na ndako nao oza sûr mpenza na maboko ya maboko na yo kozwa su mobali wana me atikali yanga ti po modele onga na koentretenir ye bobenga biso baswahili basi ya kisi tandis que nasali kisi te kisi nange eza kaka maloba na nga kisi nange eza kaka soin na nga kisi nange eza kaka keno koattirer attention na mobali aza lokola mwana ya liboso oyo awuti na libumu na yo
Soko ozoyeba ndenge ya koservir ye te, ozoyeba ndenge ya koshérir ye te, ozoyeba ndenge ya kolandela oyo nyonso ezali bapropre ya mobali na yo na kati ya ndako te mama, okosimba mutu mpe okoloba nini ke non batielinga mobali na kisi eza kisi te. Nazopesa milo bamama vraiment conseil bomeka un peu kochanger façon ya kovivre na bapapa na kati ya ndako. Basi lelo bokoma tongo etani oleke olamuka ta 4 heures ça ata effort ya kobongisela papa tongo ya ye ya journée ndenge akoke musala te yo lingi makambo nyonso elekaka na quartier yo loko osokoma mama ya quartier na liputa na tolo na osukoli ata munoko te yo wana makambo ngo na okaki ngo lobi na 23 heures lokola o wana zaki na ndako moya kolandela ngo o wana ngo nani mobali na tala niveau ozomona ozwi temps ya kolanda o nyonso to eza ya quartier ololandela vie na yo na kati ya ndako na yo ya ndako kutu yo okipaka te okomaka mingi balabala papa bimaka okontrolaka ta kotala elatele ya papa na yo ya mobali na yo te okomaka keno papa lobi nini mbongo ya biso kolia lelo tiki te namoni kuno tiki simi est-ce que kokoka do yo vine sukika wana mwasi ya mayela ata bapesi 2000 francs ayebaka ndenge nini ya kobongisa table papa pa ye asepeli mais bino bamama lelo boperdra tika baodia na bazwa na bango bapapa mpo baodia na nde bango nde basimbi masolo ozomona mama oyebi ata te ke non linyuka papa koyo kosokolela yango ezalaka interdit linyuka ya papa asangisa mélange na ya bana papa azoke musala chaussette kuna mwana sala telaki likolo moko papa azoke musala buto kuna ese mati likolo mais yo mama oza na ozotala tellement oza na yo kuna te osokomaka ke abimanga ke nanga koyoka bainfo nanga libanda donc komo bengana mobali na kati ya ndako na ye moko mpo yo tikala kotala soki babengaka yango banovelas otikala kotala banollywood mama ngai naza contre novelas ya bato eza biloko eyesima bamama babanda makambo okala oui novelas ngai na ndako na nga en tout cas vraiment nazaka soki nasilisi nyonso oyo eza yanga misu na ngai etalaka écran kotala pe bafilme ya Nigeria wana babengi banollywood banigeria baya nango ezaka juste mpona mpe kopesa bamama conseil ndenge ya kobongisa ndako na yo ndenge ya kobongisa chambre na yo ndenge nini ya koentretenir mariage na yo mais Miriam lelo bamama bakoma otala mpona koyeba koswana bamama bakoma kotala bamaboke mpona koyeba ndenge ya makokatela mobali mangala mwasi opesa mobali ngalo tuni yango oyo ekona bango banani yango asalaka na lingala facile oto nini mama lelo échangea nakutani na papa moko ayebisinga mama Pamela Laula meka moko lobela mwa mukie na bandeko na bino basi ya ndako en tout cas vraiment tala nde na zaboye papa zo se plaindre abike na mutu na koti basili noki na soni oui papa koti basili na soni Miriam na yebisinga bi papa sili yango zo betaka liso to seka to na mutu ezali abina tia muto talanga lo bisiko kureza te na pesa ta tosha téléphone Miriam na bisio na soni non nazo ebate ba mama abiso bolingi nini soki ya moi ezali kasi bo divorcer te botika ba oyo baza capable ya kosaila mobali nyonso po mobali aza chef na kati ya ndako metango yo zwi chef azoke kolukela ombongo opesi musala lisusu nyonso papa nikaka bilamba na ye papa repasaka azoka musala kokota na kati ya cuisine se serva en tout cas ba maman eza vraiment malamu te faut bo meka moi un peu ko changer so to lobi que non to brisquer bino bo changer na mbala moko et ko zwa bino temps bo meka un peu moi ko changer bo zonga na nzela pour que ba papa pe ba meka moi ko sala retour na bandako. OK, merci beaucoup. Tout ça non wana non to compare na suka tout ça vraiment wana. Elo mususu papa moko alobaki abengaki biso ntango atalaki émission tosalaki na confrère na ngai concert na ngai Stella Yenga alobi bomeka mpe kotuna nonu basi oyo biso tobala totya na ndako nazalaki ke tokutani nakuti ye na maquillage mais mobali azoyeba te alobi bana mata dofambola matari abi noyeba te so nalali la femme de nuit oh non écoute ndako aza quartier toni mobala uti musala il faut écouter moi sine o ya bala pesa mbongo ndenge nini mais oui en réalité nga na lobaka na ba maman
Tango etani. Eloko ya liboso oyo mwasi asalaka na kati ya ndako na ye eza kofongola nanu ba fenêtre ya chambre. Ah bon? De 1, oui. Pona kobimisa odeur ya solo ya butu oyo na papa bozaki na ngona musala ebima oya malamu sanini ekota. Après avoir ça, Myriam, faut la drap oyo eza na kati ya chambre. Et ça lit déjà combien de jours likola mbetu na o. Nyos to ane kontaka eza basi mingi ya mabala lelo atana esui ya kopangusela mai ezalaka te. Liputa kaka. Liputa kaka. Esui ezate. Epanguseli kutu mai ya ye na tata na tango ya service. Ezalaka te. Azwaka kaka tali puta na ye ata nini tu. Apangusi. Papa pa koyeba te soki basalelaki yango service nini. Na tongo kuna zoki ekokompanye muninga alati papa komo pesa sola butu. Eza vraiment mawa mingi na bandeko na biso basi ozomona. Premièrement tala chambre na yo ndenge ezaleli bongisa mbetu na yo osilisi kobongisa mbetu na yo obimi na salon otali ndenge salon ezaleli okoti na douche okoki po sa misala nyonso to wana te na sola butu okoti na douche mai ya mbangu ozwi mwa polo ya bien otie ozwi mwa liputa ya bien otie obandi kosala musala na yo. Entre temps bilamba ya papa ya pembo sotiaki yango na mwa bassin bilamba ya bana so épargnaki kuna na cuisine déjà aussi moi ça asalaka double travaux moi c'est makasi et ko permettre à yo pe osilisi nyonso avant osilisi vraiment avant ta 12 heures ko silisa okoti douche bongami ozwi elamba ya malamu olati ozwi mwa maquillage ndako otie ovande ozota TV na yo papa tango ya koti atali abimaki to abimaki te ozomona confusion wana papa pe mwa zu ezosala nini ezokobaka likola kokoba bolingo pe ezomata metant papa koya amoni yo soutien équateur amoni makolo kuna banika kana libanga ese pasuka papa tali libanda basi basalelaki makolo kitoko na bana verni balime bino bokanisa bana na bakana kisi kisi te bana wana bazana stratégie moko ozwa idée ozomona yo kasi parfois bon basomba rezara ya nini bakota na parfumerie te bazwaka 200 bazwi 300 bazwi 800 basangisi epesi $10 tanga koleko wana yo kanisi 100 lokuta ba maman na biso eza erreur vraiment il faut boyeba ndenge nini ya kwa entretenir ndaku na yo na nzoto na yo moko. Merci beaucoup. Pams, Touzuya, mais je pourrais pas continuer cette émission comme ça sans dire bonjour à celui que j'appelle Yves Kalamba. Il a confiance du maître pays. Babi et pembe na mère balobi et vraiment ça rappelle na papa te parce que papa maman makasi c'est nga pembe na maman encadrement quoi bambote na bino question nga ezali o parce que bata poto ba bengi ma mingi balobi tango lobela makamwa na pe faut lobela parce que basi ya poto ba benga biso ba bled ata ba o bazala kiawa ba noir ata ba o bazala ba kekuna ba seulement ba 5 ans commis tu joues avec moi pour ce bled là donc c'est kin quoi c'est mon bas noir vous allez na mobali awa bien obanga ka mobali abisi oboyo sali ozongisi boye mais mobali azua memi on a poto comme na poto oyekoli moi français ngo ya mbangu kuna oyekoli français vanisi moi français mobali lobana on va faire la cuisine et comme je pas le temps là moi je viens du boulot. Et ça a un manque d'éducation, comment je peux dire, ingratitude, parce que tout le monde a basé na bakanisara mibali. Oui. Ngai na kokoloba vraiment pour na basi a poto. Tout d'abord ils ont une éducation. Oyo mutu awuti nango na kati ya libuma mama na ye, pe na kati ya famille o abotameli. De deux ngana obenga ngo eza complexe. Complexe par rapport ya quoi? Yo obotami na kin oza ya poto to amundele te so totali posono atozolo ba français yo tu kozwa na cour kuna tozaka biso nso eloko moko ngana lobaka lelo ata na mati avion 100 fois na kiti na koki jamais kokota na kati ba comportement wana jamais
ozo comprendre poto eza poto botikela mindele na loi na bango o bango ba implique na mboka na bango loi na bango na baposo na bango na bana na bango basala o bango basi bapona mais biso bafricain jamais tokoki kokota na kati ya culture ya mindele que non po mobali nanga lobaki nanga boye na simbi téléphone na zwele mbila po sala nini po mbila sala ye nini nga mbai nanga ta tufini nga Miriam oyo kutanga liso vimbi otuninga nini oyebi so ekonda nolobe konda jamais na mais oui nakoko trahir pe mobali nanga te za bolingo na biso mais oui esclave ko bokota po ani to banda biso mibale bo bino bana boko mais basa poto baloba to ba valeur na biso te ya mwana bomba za raso mobala salika déconner boy j'appelle la police wana eza buzoba yango monaka pe mibala ngo ya bango mama bakomi pe tia mutu bapalola tikaka ta ba ko bayelaka pe bango basi yango na Kinshasa yango moni lelo Miriam nazoyebiso likambo moni yango mingi mibala poto bakomi El Paris na Elkin na tuna mobali moko ya poto nga papa Elkin elinko lobani na bi mama tika totie Elkin wana po oya poto kuna soki mutu eleke makasi Elkin nga zali respectaka nga naza na poto kuna ezala ko uti musala kayu otamboli dur na kati ya malili ozonga tanda kuma ya moto mama peso sukola te yo moko koti na douche kizwa ma ya moto ok na cuisine okelamba fufu tandis que uti osomona moi ça va na ota la TV pour nini eza culture ya mboka oyo bango ba uti ko apprendre mais biso awa eza bongote au moment nzamba lalisaki mobali wana pongi poazwa côte na ya sala yo mwasi il faut obéir na o nyonso mobali no akoloba ngana koko komisa jamais mobali nanga torchon po ngana koma osala po ngana koma ba français ya ba gros mots osomona Miriam atana émission na yo so yelinga français na yati no yati toke non ndenga linga ba français ngo yango wana ndezo pesa bango mitu makasi ba français wana ozomona wana yango komisa bango ba orgueil ozomona olati talent olati non biso no sotoza kuna biso sotoza ya kuna Miriam pourquoi pas biso to sa na ba comportement wana eza complexé olingi yo pe ba yeba yo kyoza ya kuna olingi ozaza na ba biloko mo po bimiso ke non oza différence na ba oya awa le couteau uta awa mama il faut que s'habituer na eloko oyo okuta na mboka na yo kolinga te apprendre ya baningo tyango na epolete koma lokwa grade soda non ozomona ngai na lobaka Miriam naza contre na basi ya poto o ba komisa mibali na bango lokwa ba lock o ba komisa mibali na bango lokwa mo ba chose moko ya ko sakanela non dans na poto mobali ko za na poto moi cité moi si ne faza na poto mobali ozomona siko to mutabongo amoni na eke non yo za na lolendo moko komo mona lokwa yondo za nyonso tika ngana luka na ngata na kine yango moni Facebook esungi mibali Facebook na ebisio esungi mibali Miriam mibali nyonso bakomika ami babo abiso apeto linko mona bongo te make up soki make up bolbenga make up era make up soki nini make up basi nyonso na make up mobile petango mona o pe kitoko kalo kwa basango poto na kufela nga ozomona mama ozomona tika batata bakenda kata na basi yango Facebook po ba oya poto kuna mama balekisi soki asa zu musala soki asa yebi ndenge bakotaka soki metro soki ayebi deja ndenge atutanaka na mindele asolaka pona ye asa tuti mapata ozomona mobala komi loko eloko akosakana mobala loba tais-toi yo moi soki koloba na mobali tais-toi c'est moi qui parle Miriam yango yondo lalaka pongi bazoka panzino basaka mobali tondeni pona nini nzamba senga na Bible na verset na un verset biblique je sais pas trop on nzamba za un partie mo baloba lobi Bible nzamba zo senga na mwasi azala soumise. Pourquoi pas Nzamba Senga na mobala azala soumis envers sa femme mais basenga na biso donc il dit que mobala azara au-dessus kaka azara likolo moi ça azara toujours na se mais ba maman biso nzire bakenda ba église wana netka bakenda bakisa bango biloko ngala lobaka naza no pe contre na batango ba église wana parce que lelo ba pasteur tozo mona ba église ngo ekomi partout mais bazoye ba côté la biso ba maman mabala te bakanga ba maman kenda ki réunion de maman de 7h à 20h ba côté la biso ba maman ya ndako te
mama ya ndako akoma komona église nde nyonso ya ye mais yo soko ozoluka obongisa na église nzambe mpe kozala no contre otiki ndako naona nzala église kaka na église mais bapaster mpe oleke boteyaka ta bango avant ya koya na église boyebaka na ndenge ya kobongisaka bandako na bino te bino bokoma kaka ke non il faut yaka ndano na église awa offrande kuna ya soki musu soki bokoma kobenga ngo nini otelema kuna action de nini nyonso kaka bino mais côté ya mondimi na yo evandeli na kati ya ndako eloko wana vraiment bapapa na biso basokoka kosala effort na bandimité yango mpo moni badivorce eza tellement ebele pona nini basi ya mabala bazoyeba te toza wapi tokende wapi bapapa bazo se retrouver lisusu te bapapa bakomi kaka bilalalala donc okoya kozwa mobali akobima na mwasi oyo aza na maladi akozwa na mwasi ya ndoki aki akumbisu mikumba molili aye nango na kati ya ndako vie bebi bongo vi ya bano boboti botiango wapi pona nini kozanga koyoka kozanga koyeba kozanga kozala na bomoko na mobali akomi lokwa déjà ndeko na kati ya ndako. Voilà, merci beaucoup Pams to comme l'épisode déjà na suka ya émission na biso mais c'est sûr que toza ba appel tozonga isu na sujet mususu vraiment il faut zala wana trop vraiment il faut zala wana mot de la fin na conseil parce que c'est na dali bien dans le lobby donc la plupart ya ba fidélité ya mibali ezara ba cause des biso moko ba maman donc il faut to bongisa il faut vraiment to bongisa mot de la fin non pour na émission mot de la fin nanga vraiment eza que nazongi mingi na biso ba maman na biso ya awa ya Kinshasa ya RDC pour na koloba que non il faut vraiment ko changer ba caractère na bino tant musu na bino moko na muninga yeke apesi conseil au monde le quoi conseil azo peso ili ofimbu non bokenda rata ba mama bizaleli na mona ka papa na ngai ya ministère amen awa ata chaque mardi ba mama bizaleli soki oyebaki ko apprendre te et pas na bino kuno koyekola biso nyonso tokolisa makanisa ba mama bizaleli nga lelo Myriam mobala balinga jamais boroyoka rapport que non ya na bino sali boyaya tina kovana mabana na libala na nga tina kobima bokoyoka ka sango te ata betinga ata na moni na mbanda na tante po nini tant de jours so bimi na ndaka ba parents OK kende pour du bon okende te pour ça la retour c'est pas bien ya on a conseil et korjaka mieux conséquence et korjaka mieux que conseil na moni faut ba maman na biso ba kutana conséquence tant sous conséquence o bango ba romona na ba divorce et ko sala que ba mizongisa na bomoto na bango mbango po ba papa vraiment bazo souffrir mabe komi lelo na étape na biso ya lelo ya génération pour na nini divorce ba maman bazo kalisusu te pour na nini ba maman na biso akala ba divorce akate ba divorce te pourquoi ata yo ki papa 8 mois si moko na coin jamais romona mama telemi ke ko bunde mais lelo te a relaxo ke ya sala sportif a relate lo liputa mukuse na ebite o Myriam malati jip tonini akangi asa sale lo liputa awa asa bete lo soki nini ale bitumba mwasi alibalo koma pe kuna makase mukeba katio nyonso ozozonga yo wana mabele polele ni na uti ko bunda mwasi wana kuna c'est pas vraiment bien maman c'est pas vraiment bien. Faut que Luka ko changer ba maman il faut vraiment que Luka ko changer ko zong sa ba papa na line ko Luka ko tiape mobali à l'aise ozo mona faut que sala ka effort ya ko silisa misala nyos tout avant ko koti sape bana na chambre parce que tant déjà couple comme na ba normali éducation bana pekenda na robeba bana batala ke ta pa maman nenga katela papa lingala papa ko ta finga mama bo moi na pas kateli bino so bo benga poli tandis que bino bato bo edikaraye bino mona bozana kati mbilinga mbilinga ce ko ebisanga mwana okola na nini arozwa na quartier en tout cas vraiment eza pasi pona bandeko na biso basi bo meka ko changer po bo bongisa mabana bino lobi bo simba bakoko ensemble nzamba sala te ke le loto balani po lobi to kabwana aloba ke to balana po lobi liwande e kabola biso mais lelo salité nde muteko ma okimisa biso en tout cas vraiment Myriam na sepeli
tosali na émission ya Merci lelo beaucoup. pour na ba maman na biso vraiment. ezamba boso me suka te hein? Oui, nga na koya na nga ya trop busy. Moto no so luka lipa te ya. Suka. Yo soki lipa te ya yo linga ko vanda. ya wapi Tala yo lelo na sepelu kitoko mwasi mwindu. Mwana Na ebite Africaine, na mwana benga liputa. liputa to na benga jeep. Kuna na makona moni ah en tout cas vraiment lelo na moni acoustique hein. Vraiment, Eza merci vraiment beaucoup. malamu. Non, mais Eza pe quelque bien, part. oui, po Il y yo a une pe. femme comme ça, il y a un homme quelque part. Eza pe On sort malamu de sa comme ça femme. yo pe apprendre lobi ton papa koya na boy lobi ba benga nga na téléphone ya leki no babisi na oyaka na lobilo na émission. Oya baninga yo lobe na émission. Bongo yo to loba ngona ndenga ya kuku to lobela onka na émission po to zongi so na nzela oui. Oza bato pesa mbote avant de Vraiment so na bina banda mbote ya biso toza bato tosali pe mwa kombo mingi toyebane koza mwa polémique. En tout cas vraiment mbote mingi na bana nanga mbote mingi na Josiane Mushia Kabongo mbote vraiment na Silfred Minzunza Kabongo mbote nanga na Vital Minu Kabongo en tout cas na lingi bana nanga mingi mbote na papa nanga libota mobimba motema place ya zali moi to lo bakombo ezate po babi yo nano ye na famille te place yo zali ya yo yango wana to clôturer voilà. Voilà, c'était vraiment donc je sais pas comment dire, c'était vraiment un grand plaisir d'être avec Pam sur ce plateau. Merci beaucoup, l'ambiance était là. J'espère que tu vas stresser dès qu'on a l'émission. Nous sommes dans un part, on va continuer à s'abonner à la médias télévision parce que l'émission boye bando ya to bandit malem to zoya to za na ka pono c'est la bino c'est la beau partage à l'émission beau commenter à beau tchaka ba cœur so c'est pas une émission tchaka cœur numéro zawana ce que l'or mo les ebino quelque part benga que non mais amboye to bongisa to za na ka poto sansa mayele to tomboye loko. Je vous aime beaucoup, on se retrouve prochainement, merci, bye.